IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Domaine, il y a un cube sikib. Un cube qui veut dire être sûr. Sikib, être sous. Ce sont des démons au bazouaka, ba forme. Pour détruire la vie à bateau. Dans le mariage nocturne, le code de mari topé femme de nuit. Il y a un mot sikibos au pluriel. Et c'est le code qui a dérangé la vie à bateau. Tant que moi je suis dans le lobby, qu'est-ce qui s'est passé? Nabisi et Tofanda. Tofandi, c'est la 3h. Tosambele temps, tosisi na 6h. Nabisi et Kendo Lala, Kolor Lobela yo. Mais tant que Malinga Kende, Moli m'a soufflé que l'eau na bengie. Nesse nabi, le long des amours pour la délivrance na yo. Les gens li kamo e koleke pa na oya ko ebisanga. Moi na moi c'est à quel lali. Tant à quel lali, bien aimé. Mouto ko saote. Kokanisa te mode de vie oza nango batu babundisa ko bana père nango. Kokanisa te que la malédiction ou le diable a peur de ta beauté. Le diable a peur de ton rang social. Kokanisa te que soko longo Europe pono ya Afrique. Mari to pe femme de nuit na obanga otang mususu yo. Ovandi soki wapi me ye ba otuna mi kandate. Avant yo kita na aéroport ye déjà okita ba otuna mi kandate. Faites très attention dans son domaine. La fille en question, à Kekolala, a zomona vision. Tant que surtout qu'il faut expliquer à papa ta la vision na moni. Na moni muto a dit qu'on a na télé même si ngabi tala nzoto na yo. Azaki nu. Mais à moni nzoto na et s'est transformé le col à stade. Au batbaya ka bota la balle. Nzoto na ki bo mwasi. A crier à Sutuki d'ailleurs koyebisaka. Tant que lobi nanga na yo comprendre une chose que moi suis à ko fa na mobilité. Pourquoi? Parce que domaine ya mari et femme de nuit et domina qui vit na ye et comme si nzoto ne le la stade. Or na stade batbayaka a footimbom a tali match to spectacle et puis à Kei. Il y a plusieurs personnes au bazo vivre biloko wana na ba vie na bango. Il y a plusieurs personnes mi bali to ba jozo comprendre to se poser la question. Pourquoi ngaso na zui mobali il faut likambobo esalam? Pourquoi ngaso na zui mwasi il faut likambobo esalam? Pourquoi na vie na nga papa mwana na zaki na ende akenda kimangai? Lelo au monde en réalité ozo le kanaba via bato et comme basi mutako mona za mwasi kitoko me avana na libala eza ba domaine wana eza na bato musutu la chaîne qui vous édifie. La chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, les enfants de Dieu. Ba oyo bayamba yesu le kwa mokonzi mobikisi ba oba pesa confiance et pas ba salanzambe. C'est toujours bien votre humble serviteur, le prophète Jansi Trauma. Na olinga to banana na prière pour no kumisa nzambo asali biso ngolunga na to mona na lisusu okola lelo. Seigneur, je te dis merci. Likolo na nzamba za kate na sena openzamba za te. Soto sa ka fier to beta ka tolo lelo za po Yesu na bomoi. Soto sala ka fier lelo to lobara ke to zo pe meza po yo pesa biso pema. Au nom de Jésus, assiste-nous. Tika molimo mo santu na yo alobela peuple na yo na kombo a Jésus. La Bible nous dit et comme il temps au peuple nous que allons enseigner par toi-même Jésus. Assiste-nous et domine au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé nzamba pambola yo yo ozuli bakwa ko na ressource prophète Jansi. Na memeli o sango moko lelo na nguya pe ngulu ya molimo santo. O ezali sango malamu pona yo. Je crois mikoleleka kezaki na vision moko nkolo atalisa kinga si makambu oyo ezo déranger peuple nzambe
na domaine ya délivrance, na domaine ya bokangami. N'oubliez pas que la Bible nous dit dans le livre des Jean que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Dans la vie, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous avons besoin de la liberté totale. Tous en a pour ça, l'esprit n'a pas la libérer. Oui, nous croyons qu'un jour, le Seigneur reviendra. Mobala libala pour nos abisso comme abisso na lola. Oeze sika na biso. Mais na se awa, tous a peine à pour ça comme on a ba œuvre ya Nzambe. Un jour, Pierre demanda à Jésus, Maître, tolandio, totiki, biloko bokipation mais tokozwanine. Jésus dira oui, na lola tokozwa, mais il a parlé aussi du centuple. Mais ezana moko ya biloko o ezobundisa bana Nzambe bazwa o ya bango te. Ezabongo domaine o efandi na délivrance. Lelo na nguya molimo santu na ina loba na sur likambo o etali ba démon incube pe succube. Ba démon incube pe succube eza moko muto akosa ote. Il y a une réalité où ils ont s'est passé aujourd'hui dans ma vie, quand bien même certaines personnes ignorent. Et ça, une réalité où ils ont détruit ma vie, ils ont détruit ma foyer, ils ont détruit ma belé. Si il y a quelques semaines, dans la province Moko, dans la République démocratique du Congo, Nzamba Pambola. Bana nyoso ba ozokazo ya mbanga na Congo central na Katanga partout au Tambolaki nakutani na fi moko fi ona bisinga papa na poso sambela ponanga na sambeli pona ye lokola Nzamba sala biso mwa ngolu ya kosakola ye azo s'attendre que na sakola pona ye mais sali ke Nzamba la ki senge lorote pour lelo ezaka na mboko Kongo nde to komana ba prophétie ko créer ba prophétie ko luka ba prophétie ya cop ezaka na Congo ezamatia na ngate na suka abisinga papa na kanisa ko lobananga likamna c'était Nzamba lobelinge lorote mais to sala no prière il y a 3 jours mais troisième jour il y a to clôturant ensemble. La fille avait 28 ans. Maintenant, 28 ans, il y a 7. Aboti bon na ba papa 7. Et ça dit que tant que yo lukanga troisième jour par rapport à la directive à prière na pesa qui est to bandi ko prier ensemble. Tant to bandi ko prier ensemble, to sisi ko prier pour bandi ko pe bazaki belé. Na bito pema pour to continuer prière 3 heures, 6 heures. Tango a permis à surtout qui a crié singa papa tali kambo na zomona lokwa muta telema zo laksanga film ngoza ba ndoto na bandolo taton mazaki afana banda kobota à chaque fois que nande kolala na lota ndoto na sangsaka nzoto na papo abotinga mais papa c'est akufaki abi bon. Tant que lobby n'a bongo na comprendre que zalaki domaine wana. Domaine il y a un cube sikib, un cube qui veut dire être sûr, sikib être sous. Ce sont des démons au bazwa kaba forme pour na ko détruire ba vie à bateau, na ba mariage nocturne, le ko da mari topé femme de nuit. Yango to benga sikibos au pluriel. Et c'est là que les autres dérangent ma vie à battre. Tant que moi je suis dans le lobby, qu'est-ce qui s'est passé? Nabisi est tout fanda. Tout fandi, c'est la 3 heures. Tout sambeli temps, tout ici na 6 heures. Nabisi est kendo lala. M'kolor au lobby là yo. Mais tant que linga kende, moli moi souffle nge loko na bengie. Na ese nabi, le long des amours ko la délivrance na yo. Ezana likammo e ko leke pa na o yako ebisanga. Moi, c'est à quel lali. Tant à quel lali, bien aimé, mouton ko saoté. Ko kanisate mode de vie aux anango, batu babundisa ko ba na père nango.
Kokanisa te que la malédiction ou le diable a peur de ta beauté. Le diable a peur de ton rang social. Kokanisa te que soko longo Europe pono ya Afrique. Mari to pe femme de nuit wana obanga otang mususu yo. Ovandi soki wapi me ye ba otuna mi kandate. Avant yo kita na aéroport ye déjà okita ba otuna mi kandate. Fais très attention dans son domaine. La fille en question akekola là azomona vision. Tanga surtout qu'il ko expliquer rabi papa ta la vision na moni. Na moni muto ayaki ko laksanga na télé même singa bitala nzoto na yo. Azaki nu. Mais amoni nzoto na ye et s'est transformé le la stade. O bat bayaka kota la balle. Nzoto na ki bo mwasi. A crier à Sutuki ndaye koyebisaka. Tango lobi nanga na yo comprendre une chose que moi suis akokai ko va na mobilité. Pourquoi? Parce que domaine ya mari pe femme de nuit et domina qui vit na ye et comme si nzoto ne lokola stade. Or na stade bat bayaka a fouti mbongo atali match to spectacle et puis akei. Il y a plusieurs personnes au bazo vivre biloko wana na ba vie na bango. Il y a plusieurs personnes mais bali to bazo comprendre to se poser la question. Pourquoi ngaso na zui mobali il faut likambobo e salam? Pourquoi ngaso na zui mwasi il faut likambobo e salam? Pourquoi na vie na nga papa mwana na zaki na ende akenda kimangai? Lelo au monde en réalité ozo le kanaba vie abato. Et combien passi mutako mona za mwasi kitoko me avana na libala. Eza ba domaine wana. Eza na batu musu tam so kolo ba kenga na zio na famille. Mais il y a des réalités où eben de la biso pe ba mari to ba femme de nuit. Exemple dans la Bible. Dans un livre il y a Genèse chapitre 38 na bandi na 8e verset. Na tangi 8e verset. Je lis au nom de Jésus. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuya à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la postérité à son frère. 10. Ce qu'il a fait depuis à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. L'Éternel a tué Onan pourquoi? Onan tant unyoso azaye koye pa mwasi wana kusanga naye azo s'essuyer à terre, azo boire ka semence na mabele. Et sali ke nzambe asepela ina ngote abomiye. Ya na bato ebele bozo tala ngalelo. Makambo zo lukana komona ngo pasité. Jésus est venu pour restaurer ta vie aujourd'hui. Et ça ma problème, merci Jésus. Merci. Nazomona bato ebele pendant que je parle. O bazana ba problème nini. O salaka masturbation moko. Moko songolo. Tango zokola. O se masturbaka. Or, la masturbation est un moko ya ba véhicule. O etamwisaka. Ba mari to ba femme de nuit ba ko détruire vie na biso. Masturbation. Et c'est lokoyo et dominer monde. Et c'est lokoyo ben de la biso ba mari ba femme de nuit. La masturbation yango yo yebike et puis et comme la rabatuna tamoko mutako kola. Abali azui mwasi to azui mobali. Mais nguya to pe poser masturbation ne koka kotika eti. Eza mokwa misala be esprit inquibe to pe sukib. O mona loba maladie ezo ebele o ezo sila te na ba via bato. Na saka na be infection moko na ebe sike utite. Na kana be infection moko ezo tika ngate. Na komo miyo ka solo. Musu solo la na mbetu na mobile. Mobile aboye pourquoi? Parce que mobile a commencé à aller na mbetu azomo lo baza misatu. Ezanguya wadi. Mususu azarana mobile mais azo comprendre te sora moni mobile azo ka kanda posa boye.
eza moko nguya ba mari pe femme de nuit. Oboti bana combien yo ozotalanga? Oboti na combien de papa? Est-ce que yo ka oza mabe? To bango ka baza mabe? C'est maintenant qu'il faut chercher une délivrance. La Bible dit ceci. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Il est temps de chercher ta liberté. Batouana nyonso kabona bango baza mabete yo poza mabete. Mais problème ezali. Soko tangi na Bible, okomona Yesu aso délivrer mutu. Mais aso lobake mwana mwasi yo diable a possédé qui est dans la version Soubabi Molimo est possédé qui est pendant plus de 18 ans. Donc, ça n'a pas esprit moussoué se manifeste via bateau pour simplement détruire leur vie. Yo aussi occasion ya Olandangai. Na même les bonnes nouvelles yo yebisa yo que Jésus a besoin de te restaurer. Jésus a besoin de ta vie. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Tango kutena makambo bo ezata ya ruganga ezata ya ovanda kimiate parce que le diable a besoin de te détruire. Tala vino nde komi okoma tel pe ko tala kitala tala nga pena na kitoko nyonso basi bazolinga ngate na kitoko nyonso mibali bazozo ngate na kitoko nyonso libale zoyate yo ndongo zana soko zi mobali eke olingie ka fait comme un problème. Si vous avez un problème, mais tant que vous avez il faut un problème. Si vous avez décevoir, vous avez un qui mon ambon. Si vous avez un bon, vous avez un makam sous. Et ça n'a pas tout mon sous, vous avez poussé même et y a un ceste. Faites très attention, bien aimé, avec la vie. Tu vas souffrir les lots. Et ça va problème ou ça basé dans l'esprit inquibe et puis sikib. Le lot n'a même lieu bonne nouvelle. N'a même lieu message ou. Et ça peut changer vie na yo. N'a même lieu Jésus qui est capable de changer ta vie. N'a même lieu Jésus ou est capable. Yo zong selo nyonso bungisa. Yo zong selo batam perdu. Yo renouveler vie na yo. N'oublie pas que si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes sont passées. Makambudion se commis à sika. Ozana retard na vie. Pose occasion koyoka Yesu lelo na nzela na yo. Et ça domaine où est détruit bato belé bazol lela lelo. Ozo baté pourquoi na vivaka bien maintenant cause na libala te. Et ça à cause ya ba mari et femme de nuit. Et ça na musu ndo zano comment mi lobelanga banda ba boa kelanga maladie et si la raté na tambola oui. Et ça maladie a boa kelate. Ce qui muto zana mari to pe femme de nuit parmi ba manifestation nango. Et ça kana manifestation moko ya ba maladie. Le corps ba infection. Ba myome mususu basi ba komi nango, ba fibrone basi ba komi nango, ben puissance sexuelle mibali ba komi nango, eza dû ya makambo wana. Po ya lokola mwasi to mobali. Il faut luka empêcher yo. Na nenga musuni bo obika kimia po bika loboko ya Nzambe na domaine wana. Et puis na lina le biso loko moko lelo. Sache-le bien que moi na mobali o azana sorcellerie akoko mape femme de nuit ya mwana mobali mususu pour ako s'incarner à l'aide ya démon succube. Mwana mwasi po azana sorcellerie ako s'incarner na démon incube akomi mari de nuit ya mwana mwasi mususu. Yango omono se poser ba question mais biso na famille na biso makambo ezaka te. Taba noto na rolota. Mususu na ba vision no omono lokolo sa la bestialité na tongo lelo na emimela ki o message moko. Jésus a besoin de toi. Rien n'est tard. Rien n'est tard. Nkolo na poso obik soneti moi si oy. Akometi na niveau bota bana 7 na 7 papa. Parce qu'il y a une question à poser. Mibali wana kambazara mabe, to ye mutu aza mabe. Mutu oyo, mibali bazo epane ba okende. Ako senga esu Nzambe tapie mobali. Il faut aluka ayeba. Elo ni nezo sala ke mibali bayaka bakendaka. Yo ozi occasion
ya oyoka prophète na moi oyo ezatano à délivrance. Dieu a besoin de toi. Taba phénomène aux monde. Ozaki bien à mobile. Subitement ka a changé là yo. Subitement ka mobile ezakasu na posa noté. Subitement comment au monde lokole ennemi. Ozaki na mobile. Mobile se déplace à la voyage moko. Mais kozonge comme un problème. Ba problème beleza na ngo dû ya ba esprit mauvais. Eza dû ya ba démon. O ba luka ko assassiner ba mabala bato, ko empoisonner ba vie ya bato, ko empoisonner ba lobby ya bato. Yana bato musu tanga zokola banda ko sukole na miso ya bato. Papa moko tocho kuta na kango asepela na sœur Mimi akomisaka ye mwasi na ya butu dès le bas âge. La sœur à connaître ba problème dans le domaine de mariage. Nzamba otiko kangola ye à l'âge de 42 ans. Dieu a besoin de toi. Nzamba ana posa na yo. Yana batu musu ami betaka tatouage moko na jeunesse. Tatouage wana oyebite. Na mona mwana mobali ko beta tatouage ya mwasi moko. Asinga prophète na beta ngo kaka ta on azaki musicien. Na bomwana nde na beta kango kaka. Ememela une femme de nuit. Yo 8 ans ko yoka message oyo. Luka moyen aux la délivrer. La Bible dit si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui a la capacité de tout faire. Nous avons un Dieu qui peut changer tout. Nous avons un Dieu très fort. Nena lobano eloko moko. Bitumano so ezaki makasi ndese bomayo. Ti bitumane ko bomo te zate po eza makasi. Problème na yonde olingi ko affronter un côté. Il est temps au luka délivrance sa vie na yo. Il est temps au Senganzamba délivrer. Pendant quelques minutes on a joué qu'ils pour un numéro message. Ezaki pour un numéro bonne nouvelle venant de la part du Seigneur. Na mikolo eleka ki na loba ina vision na joie qui pour na ba domaine nzamba ebisinga abi ezana bato bele bazo souffrir. Et à peine misusu oza no comprendre kate. Yo à chaque façon ozu mobali mukoloka ka bo sangsane nzoto. Il faut bailler yo. Eza moko ba domaine. Ya ba mari to femme de nuit. Même mobali. Yo so ozu ka mwasi. Il faut mon aba problème. Eza domaine one. Et na bato musu obaende ozana obinga na gozo esu mobali te na gozo esu mwasi te. Eza na ngoyo te. Eza bitumbo ezo bundisa yo. Nana yebiswelo au moins c'est pas en vain que Dieu t'a laissé vivant. Si Dieu t'a laissé vivant, c'est par rapport à une chose. Dieu a une mission à accomplir avec toi. Aux importants dans la vie, non, casse. Et puis aux amounene koleka, oh, yozo kanisozali. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Nengozano en vie, bo nzamba tikyo batebele ba kufi na monde entier na ba corona makambo ebele. Aujourd'hui nzamba na atika ki en vie, il est venu pour te dire, il est temps de ta libération. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour de grandes choses. Je suis déjà presque à la fin de ma prédication. Maintenant, Dieu a besoin de toi. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer. Yo zuli bakola na prophète Jansi. Obengi na plus de 143. Plus de 143. 89. 75. 58. 878. 89. 75, 58, 878. Na bandeli encore, plus de 143, 89, 75, 58, 878. Seigneur, on a sambeli pour na ba na nyos. O bazo souffrir na ba domaine na ba démon qui peut sucker. Seigneur, restaure leur vie. Au nom de Jésus. Je sais que le nom de Jésus n'échoue jamais. Le nom de Jésus est plus fort.
La Bible nous dit ceci. Au nom de Jésus, tous genou fléchissent. Na fukamisi ba démon qui na sikibo bazo telemela ba mariage ya bato. Ba foyer ya bato. O bazo luka ko kabola mabala ya bato. Seigneur, que ta faveur, ta grâce étambola na peuple na yo. Moto nyonso a joué occasion ka prophète Jansi. Azala béni. Merci Jésus. O pazaki malade, cancer, sida, ba problème nyonso. Azala délivré. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Yo Zuli Bakou, benga prophète Jansi, tu seras béni. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.